technique nini to bandaki utiliser pour na kobenda batu baya na islam eloko mususu te kaka bible tozali na baptême. Il y a 3 thèmes auto bandako tambola nango. Qui est le sauveur de l'humanité entre Mahomet et Jésus? Deuxième, Jésus azanzambe to azamutu parce que dans l'islam tu reconnaître Jésus comme prophète. Troisième, liwa ya Jésus esungi biso na nini? Na islam to ndimanga te que Jésus Christ akufela biso. Et ce que na connaissance ya Bible te na ko créer yo doute kaka na Bible. Comment? Au côté les malobi que Jésus akufaki pona masumu na biso. Na pesio Ézéchiel chapitre 18 verset 20. Tu vois? Le bakia. Bomoi oye sumuki yango moko nde esengeli kokufa. Siko pasteur. Oyibi obomi. Osali makambo nyonso Jésus akoya okufelo nde nini? Ote Jésus azali nzambe alataki nzoto po ya kobikisa biso. OK. Oza sire que liwa ya Jésus esungi biso tobika na masumu pasteur alobi oui. OK. Tangelanga Matthieu chapitre 6 verset 9. Prière de notre Père. Chaque jour bosala kango na église. Bolobaka ke alimbisa masumu na bino ndenge bino pe bolimbisa ba oyo basala bino mabe. Masumu nini bosenga ka balimbisa bino tant que Jésus déjà akufela masumu na bino nyonso. Réponse kozala te. Okoyoka non, Jésus ayaki kaka mais awa tokobalula ye mutu. Ouais. Pasteur, azozang explication ya kopesa. Eloko na bango ezalaka moko. Galates chapitre 3 verset 13. Christ nous a racheté na malédiction ya nini? Ya loi. Nde verset moko bapesaka. Donc liwa ya Jésus akufaki na ikulusu wana asombaki biso na malédiction. OK, Deutéronome chapitre 21 verset 22. Elobi nini? Oyo nyonso abakami na ekulusu aza modi epa ya Nzambe. OK, pasteur. Jésus akufa na ekulusu po abikisa biso? Oui. OK. Oza si que Jésus aza maudit parce que olobi ke liwa ya Jésus mtesungi biso. Donc, ozo kuta ke pasteur azana endurance te ya kokoka ko expliquer lobiko na ye epa na Yesu ezali ndenini. Oebisi donc il faut ndima que Jésus aza maudit. Parce que Bible elobi bien que o nyonso abakami na ikulusu aza maudit. Puis malédiction na balobi yango auprès de Dieu. Ce qui aza maudit epa ya Nzambe. Toyoka na pasteur, ondimi ke Satan aza maudit? Oui. Epa ya nani? Ya Nzambe. Mokolo asuka Satan ko kende wapi? O lifelo. OK, Jésus aza maudit epa nani? Jésus akoza la maudite parce que ye akufaki pona kobikisa biso. Non, Galates 5:6 elobi ke chacun a sa propre fardeau. Yo pasteur, ozali na mokumba na yo ngana zana yanga. Bien formé. Oyo azana yaye. Comment Jésus akoya akufela mabe oyo kosala. Ote nzambe nda akita kite pasteur. Soko le bizamba kita pona akufela biso. Jean chapitre 8 verset 21. Jésus a lobi ke nazokende bokotika la kolukanga bokomona ngate. Bozotika la kokufa na masumu na bino. Explique ngai. Masumu nini oyo Jésus a lobi bokotika la kokufa nango tanke akufaki déjà na ekulusu. Doute koti. Oka non ndenge zali nzambe ye moko Jean 3:16 nde lobi te. Explique ngai. Est-ce que oyebi ke bino tu bondimela Yesu bobunga tobunga te. Christ azali konzi na biso. OK. 1 Corinthiens chapitre 15 verset 15. Ezoloba nini? Baye nyonso bakufa na Christ babunga na oyo elakisi ke tokozala batu moko ba malere panda batu nyonso ya mokili. Or que verset wana na 12 nde kote yebanda izo expliquer ke bozondima na résurrection te soki bozondima te ke bakufa bakosekwa. Comment Christ asekwaki? Mais tokata kango en bref pona kwambiriye pasteur. Moyen pe aye bageno il faut na zonga vous na voyez likolo ezate. Voyez quand on vous dit que vous allez enseigner.